Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend ernyo so bozwami na pesi bino bambote, nzambe na lola aleka ko bomba pe ko batela biso la famille, bisika nyo so bozwami babone a Noela TV, balandi a Noela TV na pesi bino mbote na kombo na Yesu, nzambe ya batela biso pe ya bomba biso, j'espère biso nyonso, nzambe na mawana pe na bolingo na ye, azali ko batela biso pe ko bomba biso, balandi a Noela TV, ernyo so bokozwa video na biso, bo s'abonner, bo partager, bo aimer, bo s'abonner vraiment et surtout ba commentaire na bino pe ezali ya malamu esungaka pe esungaka na muto azosala mabe a corriger na muto pe azosala malamu a continuer susu kosala susu plus ya koleka. Balandi ya Noela TV analyse na ngai ya lelo ezali kaka sur Karine Mokonzi na Grace Temo. Biso nyonso oyo ba chinois oyo bayaka pe na ba fenêtre oyo bakotaka pe bazalaka pe oyo bakende kopesa pe information bazalaka pe balandaki live nyonso banda la baron asalaki na kati ya TikTok après aye kosala na chez Mokonzi biso nyonso tozalaki wana tolandaki na bokebi nyonso balandi ya Noela TV kopardonne ezali mabe te kolimbisa pe ezali mabe te. Bible elobi soki yo olimbisi muto asali yo mabe na lola pe nzambe pe akolimbisa yo, pourquoi pas. Toyebi ke Karine ata ekitaka emataka lolenge bafingaka nyonso, bafingaka mama Charlotte, bafingi papa Evi Kikuli, bafingi Arieta Innocent, bafingi na papa na ye oyo akufa balokota ye nyonso batie bango wana ezali rando ndenge basalaka wi me tomonaka na motema Karine atiaka ngo na motema te koloba kaka ya monoko kaka lobi okomona abosani prevane soki ke azalaka nango na kati ya motema ndenge nyonso bafingaka ye ndenge nyonso batiolaka ye na kati ya réseaux sociaux oyo azalaka humilie me okomona moto aye koloba ke nalimbisi yo na oyo nyonso elekaki okomona alimbisi ne na pete mpona komona motema ya moto oyo azalaka vraiment na barankine na se ya motema te ebimaka na fond du cœur te vraiment Karine aza na motema wana nazokotela ye te azali mutu parfait na se na mokili oyo na se na mabele oyo azali te biso nyonso tozali bato na masumu tozali ba humain tosalaka donc topeshaka na koloba par jour 77 fois donc okoko sala mabe kaka sikoyo olobi ke te naluka kosala bolamu peut-être kaka na miso kaka emoni kaka komona esumuki munoko na yo kaka ere komona boye obeta libaku boye olobi makambo oyo ezanga ntina parfait aza te moto aza parfait eza kaka ye mokokolo mokili nzambe ye nde soki alimbisi abosanaka me biso bato na mokili oyo ata tolimbisi ata tolobi ke Karine alimbisaka na ye facilement ye abosanaka na ye me kolimbisa ezalaka kobosana te me nalobi te ke abosana te soki ke Grace Temo aye kosenga bolimbisi epai ya Karine pourquoi pas alimbisa ye te parce que azali yaya na ye oyo bawuti na ye musika baliaki ne esani moko abengaki ye pe yaya emoma moko pe bazalaka pe basekaka ata tozomona na bareseau sociaux koseka ezalaki ebele te inane 8 mois bazalaka ensemble oyo azwaka ye me mafinga eleki inane po afingami mingi na kombo ya Grace Temo toboyi te Yesu kutu mwana nzambe babwakelaka ye na soyi na kati ya misu bazwi penza vino oyo bazwi penza vinaigre oyo ya ngai wana penza bapesi ya meli me alobaki kaka papa alimbisa bango bazoyeba te eloko bazosala nyonso wana azokosenga ngo mpona biso nyonso azoloba Seigneur papa na ngai limbisa bango ezalaki mpona biso nyonso ayaki na mokili oyo po aya kokufela biso aya kopeye likolo ya kolosi bongo Karine akolimbisa te pourquoi akolimbisa Grace yo pe nyonso oyo tosalaki tolobaki oyo nyonso pe yo lobaki ya solo soko omoni ke non na blessaki yaya nanga Karine oyo ayambaka nga na tango na pasi
o na tango na nzala, o na tango na mbula apesaki nga parapluie, na tango ya kobela apesa nga mbomakisi, na tango na nzala apesaki nga eloko ya kolia, na tango na swafu ya mai ya komela apesaki nga mai ya komela. Soki okanisi yango nyonso wana na temps oyo bovivraki na ye ensemble, okotala réseaux sociaux te, okotala mokili te, ke pourquoi okesenga Karine pardon. Donc okimi ye yango okesenga ye pardon. Non. Malamu ondima na yo humiliation, gloire na yo, nzambe muta kopesa yo élévation na yo. C'est ça. Mutu penza azalaka na raisonnement, mutu penza azalaka na komikitisa, akosalango, akobanga teke nakende po na nakende na sima ya mutu, nakende oloba na sima ya mutu ke, na lingi na senga bolimbi sepa ya Karine, na kobana ndenge nini ou bien yo okende kolobela ye, non. Parce que yo yaki, tozo kozongela ngo pe suste. Yo yaki, ndenge ba clash olobaki, ozalaki na réseaux sociaux, yo moko osalaki live. Donc, ekozala pe bien. Pona ba chinois, ba kilibi, o ba salaka ba beta ngote, ba kwe na ba kilibi te, yo moko oye kaka ndenge ndeko na biso, o torotanga kombo, na kombo ya Yvette Kalombo, andimaki na humiliation, mais ça pe humiliation de komikitisa. Po na azala élévation, po lobby gloire nzambe ekumbama. Abengaki na life, alobaki o azana ngo posa, Karine pe abimisi o azana ngo na kati ya motema na ye. C'est ça. Wana penza, ata Karine alobaki aboyaki kena kondima pardon na yo te. Nzambe pe akoko limbisa yete. Mais to monaki basolaki très bien. Mutu nyonso monaki vraiment ndenge Yvette alobaki, na ndenge basolaki, donc ambiance zoni kaka na minute on dirait bato oyo baswanaki te, on dirait bato bazalaki na ba problème te. C'est ça vie ya bana nzambe ezalaka bongo. Ata na ba famille tozalaka na ba problème. Banzungu na banzungu ebeta na kaituta na kamesuka na suka bayoka naka. Ezaka kaneti ba ami. Oko surtout boko kanisa eloko moko bosalaki nango ensemble ata bozake mutramuza na côté moko ko kanisa ngo eloko camarade nanga tozalaki na asalaki nga eloko aboye. En tout cas o regretaka ngo pourquoi tokabwanaki, pourquoi eloko wana soko kanisi yango esalaka passe na yebi soki ba camarade penza ba komi penza ba ami intime. Ata bato ke bakaboli bino bato batiaki songi na kati. O wana na kwena ye wana kwena. Mais mukolo moko mukolo musu pe okofanda boy o se rappeler makambo oyo camarade o bozalaki na ye oye asala ko makamba lamu na nzoto na bomoi na yo okokanisa ngo lobi pourquoi toyokanaki te, pourquoi nini yango penza esimbaki te, nini yango ekotaki na kati. Alors soki moko déjà asali pas aye ko senga bolimbisi lolenge to monaki Yvette Kalombo ezali komikitisa te, kobanga pe Karine te, mais kibo moto na ye esalaki amonaki non ngai mutu na salaki mabe, ngai mutu na kendaki plus loin, mais Karine akendaki plus loin te, to monaki biso nyonso aye ko senga bolimbisi. Vraiment ezalaki bien, ezalaki très bien ndenge kake na ndimaki yango pe na lola pe esengo pe ezalaki. Comme pe bandeko na biso oyo nyonso bazalaki na YouTube na kotanga bakombo na bango te bazalaki ebele. Balobaki nyonso na kombo ya Karine. Bafingi, bakiti, bamati, ba life to bando mona awa, bazoko loba, bazoko finga, o nyonso mama Charlotte asilaki bafingi. Bafingi azana zemi te zemi wana eza lukuta, ba oya kondima bandimi, ba oya koboya baboyaki. Ti ba ye komona mwana ye kobota, baboni Arieta, ti lelo, ba o bazalaka soki bazalaka bato soki pe bazalaka kaka bakitaka wana kaka basalaka ba life to yebite. Ti lelo balobaka ke soi-disant azalaka na mwana. Des gens ce côté soi-disant c'est que on ndimi yango ke mwana zali. Mais bato ndima kaka te. Mais na matoi na bango bakota pe na ba life ba yoka ke non mwana motazolela kuna mais pona bango balobaka ke mwana zate. Siko ba o bazalaki na bango groupe basalaki groupe na bango pona ko détruire, pona ko torturer,
congolaise neti bango ndeko na bango pe des pères et des mères mais bazo torturer ye bazalaki ensemble ti tomoni bango moko babandi kobenga oh limbisa ngai mama chacha limbisa ngai boye tomonaki yango biso nyonso na kati ya live na kati kaka ya YouTube na place oyo babandi kokitisa Karine mpe kaka na même place babandi kobenga mpe mpo basenga bolimbisi ezali komikitisa te ezali kobanga nzambe paske oyo babandi otouche ezali bana na nzambe paske bazali basali eloko te ya mabe me bozo kosela bango makambu bozo finga kaka na pamba na eloko place boko finga te me bozo ko finga kaka po bato bamona bino ke non bazalaka na clique bazalaka ba camarade donc okota kaka na sentiment ya oyo mususu po azolinga Karine te azolinga mama Charlotte azolinga bote tika afinga nga pe na kota orke na sena motema na ozomona ke non nga penza na ndenge na zawa nazana kosala lisumu ya gratuit nazo kosala lisumu o nakanaki te me ozosala yango kaka mpona plaisir ka mpo bamona yo ke non yo oyebaka kofinga yo oyebaka donc yo oyebaka kotia moto miniatique bamona kaka ke yo oyebi kofinga mais conscient oyebi bien ke oyo nazosala eza ya solo te eza lokuta tomonaki baye kosenga bolimbisi baye kosenga bapardon baye kosenga bazonga na bien lelo tomona Karine alimbisa bango Karine pardonna mama Charlotte basenga bolimbisi apardonna tomonaka siko na yo muro oye na makambo oyo ekomi ke oyo Karine asali cop na mura mutu ayo kopesa ye matière mura ngo koye mutu abando kotia na kati miniature alobi yo fanda wana premier rang yo fanda wana deuxième rang yo siko kandenga ye poto donc Karine akeno koyokana na ye donc abosani oyo nyonso abando kotia na premier rang abando kofinga ye nyonso akeno kopesa ye matière à grâce grâce kutu mutu ye Karine mutu ayebi grâce bien ya koleka ye ya koleka mura bandeko totika ka pardon totika totika en tout cas nazo kosenga na yo grâce bozalaka bato matalana bozalaka bato bilakisaka na kati ya batelevizio bamona yo bamona bino osenga soko osengi bolimbisi na grande sœur na yo obengi penza na kati ya life penza na chez mokonzi olobi ke ngai grâce moto nazobenga na oyo nyonso nasalaki na humiliation nyonso oyo na esalaki oyo na humiliaki yo oyo nyonso nalobaki ya mabe elelo nazo regrette pourquoi nasalaki yango il fallait pas toyoki yango déjà ke ozo regrette ke il fallait oyokela Karine oui yango balobaka ke munoko ya mokolo ata ebimaka solo mais elobaka makambo ya malamu en tout cas nyonso to négligeaka te to négligeaka te soki mutu alobi mpona yo yo ozomona on dirait non aza jalouse ye alingi te ngai nazala na mutu boye alingi te nazala na mobali oyo paske ye mpo azwa ye ezali vi na ngai nde eza awa intérêt ya vi na ngai nalingi kobonga na ngai ezali awa et surtout boyoki nkombo ya poto pansu aza soki pansu azali mwana poto oyoki yango deja lobi nga kutu poto na ngai eza awa ye akoya kopesa nga conseil ya nini yango ye asikomi na poto te nga mpe nalingi poto ozoluka d'abord intérêt na yo ozoluka ngo na ndenge ya mabe c'est ça oye kozwa humiliation partout baye kokitisa yo ti na niveau moko peut-être na vie na yo olingi okita na ndenge wana te me okiti lelo siko ozoregrete ke ifaye na yoka oyo Karine ayebisaki yo me bomonaki eke azali ndoki azali motema mabe ye akoki kopimela biso te akopimela nga te akokota makambo na nga te nga na bali totala ye mpe abala akobala mokoni me sikoyo lelo bomoni 6 ekomi 9 4 ekomi kiti eteya bino bagrâce eteya bino bagrâce bameki soko ozwi bameki potie koto yo ale yo wana olobi ke ngai awa donc sa meki po vivre te elongi no moko naturel mutu akoki komona te toyebi te soko okoma koko yango okotaka na kati ya maquillage meki maquillage okoki kotia toboyi te me elekana te ezalaka mpe naturel bamono naturel po deja lolengo mikotaka na kati nango wana esili me eza problème te wana vi no mpo ozala propre na yo
mais siko eloko susu mabe tozokomona ekomsumaka ma belle vie aye kokota na kati belle vie nalingako mingi vraiment tomonaka Karine ata ekitaka emataka oyo basalaka ba life na bango ya kofingaka bata théâtre ya kofingaka ba belle vie basila bakitaka bamataka tomona te Karine Mokonzi ya tie life wana ye pe abandi kofinga belle vie abandi kofinga sila abandi kofinga tomona te bandeko siko oyo aye oye kofinga Karine ke Karine azokoloba boye Karine azosala bandeko belle vie ya bato afani na ye vraiment afani na mwa kimia ata mwa mois aluka kofana ata kimia belle vie mutu basilisa ye loposo awa ya solo boye koloba susu ke Karine afinga alobelaka belle vie asalaka bo nana mwana franchement wana nga Noela TV nana mwana nte Karine Mokonzi akota makambo ya bata théâtre na koteli ye te franchement alobaka na ye te ate ezonginde ezokite ezomata oyo bazali balele oyo baza balele boye na grâce babimaka na grâce azali mobali ya grâce azali mwasi babimaka na komona nanu te Karine abandi kolobela makambo ya belle vie en tout cas belle vie nalingako makasi vraiment lungwana na baje oyo parce que Karine abatu asimbaka na ye kombo na bino te bokende na bato oyo basimbaka bakombo na bino bayebana na bango bazalaka na France bango bayebana wana ekoma neti identité na bango donc place bango balelaka penza mbongwa kitoko balesa bana na bango mibali na bango bandeko na bango baparent na bango baza na France tomona te Karine Mokonzi atie life wana abandi kofinga bata théâtre abandi kolobela bata théâtre bozali boye boza botomona te mais subitement tomoni boye okota so komo na kati azoloba boye na mutu wana mobale wana azoloba kuna ke nani sila soki asali bongo nzoka nde asalaka mutu ezala mutu na bango moko mokonzi na bango azalaka na se ezali nani Karine Mokonzi bino pe Karine Mokonzi yango pe bosaka na eka boye kaka ata mutu asali eloko te bandeko Karine Mokonzi mutu azo enjoy kuna azo vi na ye nzambe atie likolo nzambe asekisi ye na vi na ye bino boye okosumaka ma belle vie te botika belle vie asala vi na ye bateatre ne ndenge asalaka botika ye vraiment avolir abana kokena ndenge na ye bokotela makambo Karine na kati te parce que Karine kuna azalaka na kati te azalaka na ye te botika ye vraiment soki ke grâce alinga senga bolimbisi aye kosenga bolimbisi inde ke akeno kobatama na sima ya nene ya po bamoni ke pona bango malamu eza nene ya donc fo balekaka epa ya nene ya non Karine aza na chaîne na ya munene aza pe na bachinois na ye donc seke bakondiba na bango te ifu aya pe ndenge moninga na ye ayaki yaya na ye ayaki ya na ye Yvette Kalomo ndenge ayaki abangaki mutu te atalaki non o mutu na wuti na musika o mutu na liaki eza biso ebele toza na ba YouTube o toliaka na Karine te tolata na Karine te toyebi pe ndaka Karine te vi na ye bo toyebi yango te à part vi na ye ya réseaux sociaux donc biso toza na ba limite tosuka kaka wana en plus soko tali bien bato penza batokaka Karine o bafingaka Karine ndenge nyonso tina suka eza kaka bato bazalaka ba proche na ye bato baliaka na ye balata na ye balala na ye o bayebi solo munoko ya Karine o bayebi Karine asikaka ndenge nini Karine point faible na ye ezalaka nini bango nde bato bayaka na bainformation bango nde bato me babiso tozala biso na mosika boye siko tokoyekola Karine kimote ya mabe na nini tokokende kofinga ye pe na nini ekobanda ndenge nini ni dedans ni de Ève donc soki otali eza kaka bato oyo bazalaka na ye pembeni bami na ye bango nde bato bayebaka kati na ye yango bayaka kotia yango na réseaux sociaux en tout cas ndenge obandaki yango ndenge yo moko pe kosilisa yango donc oye kaka na réseaux sociaux inde Karine oza yaya na nga na o nyonso ebimaka wi toza bato munoko ebetaka pe libako nayokaki conseil te opesaki ngai fale nayoka yango mais mai esi esopani tokozongisa yango susu te olobi na yo oyo kolinga oloba limbisanga Karine oza yaya na nga towuti no musika limbisa
ekosila eloko moko ekolunga na nzoto no grâce eza te eloko moko mpe ekobakisa mpe kombo ya grâce ekolungwa ekobakisama te ekozalaka grâce te ekotikalaka bongo ke botikala bongo na barando Karine kuna mpe atiaka balife mpo aza na baverité aza na baverité akoya kobimisa oya kokwea susu kuna balobi ke donc yo mai kuna ekoma nango na nzoto na yo anko Congo kuna moto akobela boye akei na maladi mosusu mai moto aza na diabete olie bakontrolele tokopesa kisi nini tokopesa te direct mbama bakendaka mai moto asali boye kaka crise kaka boye bakende kuna direct nanu mai donc kuna ezalaka mai donc yo kutu mai yango balobi ke elateli yo nzoto okomi chaque fois soki chaque semaine soki chaque fois bazosako mai Karine aza ya na yo ndeko na yo inutile kolekaka na nsima kaka ya nene ya wi nene ya pe azali ya na yo boviva pe na ye ensemble koyebisa ye pe eza mabe te eza malamu mais mie ekozala oleki na direct inde ti epai ya Karine bosololi yaya na ngai limbisa ngai na kosala susu te bokozala pe place moko susu te bokolia pe place moko pe susu te bokosala mpe bakebo place moko mpe susu te esi esila bavi wana oyo ya bana meo na hôpital yo mpe okoma koyeba na yo yango yo moko komilatisa mpe okoma kolata mpe yo moko kokende kozwa mpe bato na bino banzonzingi na bino bato na bakende kozwa mpe okoma kozwa yo moko na minute alors eza susu na eloko te Karine na koteya yo obia kolakisa oyebi no nyonso mais eloko eza wana kaka omikitisi kaka nzambe atombola yo eloko etikali kaka yango wana oyo okende na nsima boye nakende kopesa rapport boye nakende koloba boye ekomi neti ozoyoka soni longola soni bino boza bato ya YouTube oyokaka soni te donc senga na yo kaka bolimbisi esila ke babanda kotiaka yo kaka na miniature wana babanda kofingaka babanda koloba boye non senga kaka bolimbisi eloko ekufela wana eza te toza kaka na monde yango oyo tozobaloka kaka na même place yango balobaka ke moto na moto bakutana me ngomba na ngomba ekutanaka te peut-être un jour boye kokutana na Karine boye na place oyo eza ke ifu ya ede yo susu ekozala pasi mais soki oseki deja bolimbisi ata place wana alinga ede yo akobosana oyo nyonso elekaka alobi me non nabosana kaka tosi toyokana tosi tosengana bolimbisi akosala oyo ye alinga asalela yo vraiment grâce zala mukolo deja oza mukolo oza susu mwana 25 ans bana olobaka aza na 25 ans aza boye soki totali pe oza pe na ba 30 deja na ndambo mais comme kaka balobaka ke oza mwana moke oza bebe non mwana moke eza yo te oza deja mukolo donc zonga na yo mutu mikitisa loba ke liboko oyo epesi yo bakataka yango te banegligeaka yango te donc ezali kaka un peu analyse na ngai ma contribution na ngai mpona grâce vraiment Karine aza ya na yo soki otali ye boye vraiment akoboya te soki osengi bolimbisi parce que azali motu oyo azalaka komikitisa mingi alimbisaka mpe mingi balobi ke kolimbisa ezali kopola te eza mpe kobosana te mais akobosana na ye mpe akolimbisa vraiment un peu ka conseil na biso mpona yo grâce ya po boye donc dignité na yo ezosila kaka po bazobimisolo biloko ya ba grand-père bazobimisolo biloko ya se ya mai eza bien te donc mikitisa kaka senga bolimbisi po bato bakozala calme ekokita température ekokita la famille vraiment nazokuma na nga na suka Herboza vidéo na biso la famille s'il vous plaît to like to s'abonner to partager et ko sala biso pe bien makasi merci na zotika bino ba buto malamu ba pongia malamu nzambe lola abatela pe abomba biso bye bye la famille.